La famille, mokileza na ba dossier, mokileza somo. Lelo na yeli bino dossier ya mwana na biso leki na biso, surtout l'aîné de la famille Bota, Aïda Kapilas. Bandeko nanga touti kolanda awa bambutu butu ya makasi concernant bilamba na ye oyo bautaki koyiba na Congo Brazza. Sac na ye ezomona na te, sac na ye ebunga. Toye kotala pe kolanda bandeko nanga ba analyse ya bandeko ebele batu baye koloba kane batu balobaka kolela nanu ya Aïda leli teni na ye alobi bolzwa nyonso me botikelanga ka teni na basapatu tomoni batu ebele baye kosalela ngo ba analyse ya makasi batu ebele baye koloba keno Aïda asi akota kisi bilamba wana basi ba travailler yango wana Aïda ye kolela. La famille avant na tiela bino ba audio na olingana nu koloba mosusu na yebite soki eza na batu na Congo na biso basambelaka surtout batu oyo ba biso to salaka ba analyse. Vous savez que sur le plan spirituel toko taka na spiritualité eloko oyo eze ekomeli Aïda eza eloko moko oyo il fallait normalement eya ko sensibiliser eya ko fongola biso miso. Pourquoi? Parce que déjà sur le plan spirituel soki elamba oyo lata ebungi baibi eza vina yo eza kibomutu tomona kape tolandaka bandeko na biso o mosusu bazalaka bazana kindoki to bazaki na bakisi nzamba ye ko bikisa bango Nzambe aye ko sala ke a délivrer bango batu wana na ba témoignage na bango balobaka po ba boma mutu bazalaka besoin kaka na ilamba ya mutu bazalaka na besoin ya mutu ye moko te ke mobimba ezalaka ka ilamba soki azui atakaka pièce ya muke ya ilamba na yo eza déjà ki bomutu na yo ilamba o lata eza ba réalité to yebi soki tokokota na dossier wana déjà teni wana eza teni Aïda lataka. Donc soki eza na mutu wa misala mabe alinga salela Aïda misala mabe na ilamba wana kaka zui Aïda. Et puis Dédé sur le plan ya musala wana eza ilamba ya musala ya Aïda. Donc mutu oya yibi ilamba soki aza na misala mabe directement aye ko toucher na carrière ya Aïda. C'est comme ça. Soki toye komona Aïda ye kolela aye kolela te ke non azolela po bilamba wana eza bilamba kisi azolela bilamba wana po na kibomutu na ye sa vie yango aye kolela et puis Dédé azolela po na carrière na ye po ayebi ke soki bakozwa kibomutu na ye te ekozala sikoyo carrière po elamba wana eza nde elamba oyo ye Aïda ajwaka nango. Je ne sais pas soki bozo comprendre la famille. Ezo sala pasi komona communauté na biso boyaka kobanda kofinga ka Aïda boyaka koyaka ko akize Aïda keno akida aza mutu akisi Aïda akende kokutana na ba sirène Aïda imataki ekitaki. Est-ce que la famille ba makambo bozo binisa na minoko na bino eza makambo eza normal to lobata la famille soki ezalaki bana na bino babungisi bilamba bino boko zwa penza ba makasi boya na ba réseaux sociaux pona obanda kolobela bana na bino boko linga bokende koluka solution ya bana na bino soki bomoni ke boza na solution te botika Aïda alela poke bisika nyonso ilamba na ye ezali emonana ba monango to monango. S'il vous plaît la famille bolanda nanu ba audio na olzonga mwasima po ezopesa nga kanda Aïda yo lataka ozaka na teni moko. C'est que là t'as ngokaka. Pourquoi you lataka teni moko? Pour bateni no koza na ngata 3 ta 4. Ata 5 ba sapato no koza na ngata pour c'est que là t'as teni moko. Ozana ngokaka moko. Comment pendant beaucoup d'années you lataka teni moko? Nakilelo ofoza na ebele pour sala na musala et comme ka salité au sukolaka. C'est okoki bakoki kobengo place moko tourner teni wana pesa santé donc là tiens on kana sur la mapeka wana okenango te il faut abeta zo ni sa teni yo mom to ye nango biso vanda na biso tan le lulu biso vanda na biso ye mom ta ye nango
Donc yo olataka kaka teni moko banda yo banda musala. Aïe dolataka sapato mais sapato ane koma solo. Na chaussette moko. Ne lamba na kauzaka na oka moko. Te Aïda. Te. Ndeti normalement ngana mona fiston ça esa ina bateni beli na ndaku na ye. A changeaka. Moi mobali. Ba makakumbo ezaki ebele. Azaka na so ebele o mona tokenda ku ne kotourner na ken piana. Azana ngwa azana bateni na ebele chambre ne batia bateni. Mais sikoyo yo Aïda osaka na teni moko mema ngona saki pe ka ya vert. Teni à vert na sac à vert. Bino bo lamusa bato eh. Bino bo yebi pa ko lamusa bato esprit. Bino bo yebi ko lamusa bato mémoire. Bino ba Aïda to fay na biso boye to léopard à to sepela léopard à Tchebi na Angleterre yo yeli biso teni o lamusi biso esprit to komi ko tuna. Ah ye moi si tani na eza combinaison na sama kolo etokaka ma peke tokaka chaussette wana sapato wana ezalaka moko et puis likolo nango oye kolela yango na TV balukelo te donc yo zalaka na teni wana moko sapato wana moko te ya yo momuto yo lamusa biso yo il faut ya aussi na biso toi ba na monde entier ya aussi na biso Aïda Gladys ya aussi na biso to sola bien mais bozo réveiller babiloko moko oyo toujours comprendre bino souste ba monya on hôtel yo kai wala ba shanga ba monya on hôtel mboko yo tokomona nyonso tu modèle bâtissier eza na mboka oyo ya vert modèle bâtissier eza ya vert na mboka oyo Aïda tongsa bateni Aïda tongsa bateni déjà c'est très sale. Cause on a tenu dans moko c'est très sale. Et ça salité. Ndé na mona ko na Paris ndé osaka propre. Oza na tenu moko na ko tourner la ya salité. Donc ça ba tenu. Pona nini biloko ndenge wana. Pona nini okoko bomba no kaka teke no ba yibi o tenu bombi na okaka. Ozo lela ngona mai na misu ndenge wana. Oh te balela ka biloko ole okoyo lele lamba na air te. Yo lele lamba bilamba eze belé ya vert eze belé kene pa bakimbangiste ba opeso bilamba belé yo so kolela et puis moi si nzoka ndoza na teni moko et puis ça na sama soko ezaka non c'est très sale yo matina ni le belé mino ba bandoki Allô, bonjour mère. Bonjour Rando. Oui, na lobby asalaki vidéo à liboso à lela kiwana. Na vidéo wana bolanda explication à lobby azo lela tenu na ba ketch na ye. Après tant yo bimi oyo lobake ndeni ozo lela tenu makasi boy. Oyo ko démasquer. Ayo ça la deuxième vidéo pour lobake azo lela na tenu te azo lela nde biloko eza na kati ya sac. Toubela air yang soki il y a un problème ya toubela air yango pardon ko modèle le eli teni wana nge bansinga balela la mabongo te muta bato akufa awa e ba comédien otambola na bango zana bango tikala kolela bango bongo te asa ya lela na matanga yo lela tina matanga yo lela maranzoto ba lela na mona e pasa lela yo lela te Gladys yo lela te ya ndenge nini yo kyo kolela mbala modèle oyo oki kolelela mbana modèle oyo ndenge nini baninga bakufaka bomona na susu te bilamba eza ebele bacouleur vert eza ebele na Congo kuna kende na bayako kozwa soko olingi couleur vert ya original kende na kimbangiste
Kele na zamba. Akenda kasa fubele kuna yakimbanisa kezwa. Akili na sayo akozwa ya malonga ya goût ya modèle tout vert Ya lipambo likuti ya lipambo likuti ya Kimbangu. bien ya papa Simon Kimbangu soko boyo ke papa kuso kozwa ne kingombi kozwa ya vert bangunza bazali batekaka bilamba ya vert oke na nini na église ni mwana ntemi bakotekela yo couleur yo ozokolelela biso awa pourquoi mama soki likambo ezali yaya babomaka moto soki eza moke na expliqué bino ce qui m'a tiqué bonjour ce qui m'a tiqué le sac est vert sombre la tenue c'est vert clair les chaussures ce sont des verts sombres les chaussettes ce sont des verts sombres bolanda bien tokende pena na ndenge pena ya spiritualité nyonso wana eza vert ntango azolela teni alakisi sakodo moto moko asimbi sakodo na valise abi ndeko na ye abosa il faut eza ndeko ni moto alataki abosani sac wana. Alors quand tu viens dire que Aïda ya manike eza na biloko na nga oteka Aïda biloko oyo otekaka ezaka minene awa sac wana eza moke awa ekomema te sac wana ezaka sac mo bagumbi elamba otie na kati otie basket otie chaussette otie chapeau na yo mwa lunette na wana otie na saki nde eza na sac wana. Tu peux pas venir okosa biso na deuxième vidéo. Ce sont des mensonges Aïda. Ngai yo tikai nga penza en tant qu'analyste en tant qu'mvuluzi na mepecho azolela mabord na lamuki pena ntake ndona na mepecho azolela mabord mepecho ndeni azo mabord amelango na libumu te pecho ndeni azo mabord akotisango na nzoto te atia bord na elamba biloko ya bilamba epolaka ebebaka même bague ya magie même bague ya confrère so omoni bague na yo ekwei seke makambo ebebi eza bongo bijou ekoki kozala na kati ya saki wana salite wana te bijou ekoki kozala na kati ya saki wana salite Eko boma muninga misu po ye amata sikse misu abuibui wana eza ye mutabomango po bango mibale babanda ko balancer aya lokola sala yiba buibui sikse atie buibui là-bas ale sikoyo buibui bake kaka Brazzaville zelo apamba kaka soki mupepa pamba kaka eboma buibui misu feza la yende mtaboma buibui misu po ya renyaka. Vous comprenez? Et lamba wana so déclaré wana et lamba wana eza na bon siko buibui pe amona kaka zelo na Brazzaville ye pe tenir bungi kaka na Brazzaville alors Brazzaville yango te base ozomona te baza ba travailler omoni na se ya moyo yo na se ya moyo affaire Aïda oya bungisi teni na ye. Bonjour la famille, j'espère que boza bienga ça va. Boyebi très bien que nazalaka na caractère yo le blamamba batuti. Mais na likampo na moni mutu tu azolobela bato mosusu balobela na ndenge mabe bamosusu balobela ndenge bien ndenge mpe nasepeli napesa mwa conseil ngai ntango nasalaki déménagement place nazalaki naokota ndako ya sika nakoti na ndako nasali 2 jours na ndako wana nabimisa bilamba na nika nabimisa bilamba na nga na nika natanisi bilamba na singa. Et comme jour où nangumba bilamba ton bilamba kauki namona bilamba za ya okokate nabungisaki jupe nanga na lobinga mo conscience ndenge lobelanga ke jupe o na nika kiango ndenge nini jupe oyo ezomona na te na ebisi mobile nanga mona entendeli non yeba oele kaka wana ebika biso nalingi naloba boy boyeba na monde oyo toza pe na monde des esprits spiritualité pe existaka botikaka konégligea makambo na mutu mosusu atoza makila na ye toza mwana mama na ye me elambani ya nzoto olata te mutu po asalo mabe eyaka te aya aboma yo na mbeli aya atiela poison na elamba na yo isife ezwaka motoki na yo ezwaka kaka solo ya nzoto na yo yaya operdre pe vi loko abaishe deux fois ezalaka na biloko oyo tonegligeaka biloko wana kaka moto ekomaka mabeli
Aïda olela mpona teni na ye nde na comprendre yango eza mpo yebi spiritualité soki ayebaki spiritualité te alingaka trouve yango normal na osomba teni mosusu na okende batournage na osala baspectacle na nga ayebi le pourquoi lela ayebi ke ka na elamba na nga oyo bakei nango wana oyo bayibi wana bakoboma ngai bakobwakela nga maladi bakobebisa bakoetufe étoile na ngai bakosala boye bakosala boye yaya totikaka kozwa spiritualité na légèreté totika yango tozokufa lokola basoso eloko oyo omoni normalité si s'agit ya koganga ganga si s'agit ya koalecte bato sala yango parce que omoni clarté eloko nga na kobakisaka yango wana mpasi ya moninga tokomisa yango tomona yango lokola eloko moko ezangi sens te bango mpe balekisi balingaka koloba non ayebi le pourquoi azosala bavideo bongo peut-être mutu moko akobosana yango na taxi mutu moko amonaki yango azongisela eloko na ye botika konéglige mamba bato na ndenge mabe te napesi juste conseil. Nabandi témoignage ya suka ya ndeko na biso ye mpe azalaka comédienne merveille nabandi bouti kolanda yango la famille en tout cas totia Aïda Kapilas na baprière eza kaka loko mpenza nga na osenga na communauté na biso s'il vous plaît totia Aïda na baprière bolanda oyo bato baoloba te bolanda yango te tozala bato tokanisa mpo mokili eza ya kobeba eza lisusu mokili oyo ezalaki mokili ya kala te keno bato oyo bakoki kosala yo mabe ezaka bamembre ya famille na yo na kilelo oyo na bato oyo bokutani kaka na nzela lelo alingi asala yo mabe ezosala pasi ya makasi olie biso toya tocompatir na Aïda na minute oyo me biso babiso moko bakongolais tozoya tolingi toya kosambwisa ndeko na biso ya mwasi ezosala pasi ya makasi Aïda bisika nyonso ozali luka nzambe esiko sambelaka soki père spirituel na yo azalaka makasi kendo kopesa doléance na église sambela pe yo moko kota sifo kota ba jeune prière parce que c'est ta vie moto akoya kosambela na place na yo azate pe akotikala kozala te ezaka yo moko soki okosambela nzambe ya lola soki okosambela te yo moko kaka ndeko na ngai ya mwasi yango kanga na koloba merci beaucoup na ba oyo nyonso balandaki biso en tout cas bo permettre nga na yebisa bino bye bye et à la prochaine ciao. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko